Ouais, bonjour, bonsoir. Bonjour, vraiment bonsoir. Bonjour, Kounam. Naïge bonsoir, à tous on a pourquoi, mais bonjour. Nazoé a problème na binoté. Nabi problème na binoté. Là, nous sommes comprendre la langue la té. Mais on appelle la bonne, on appelle ça message en français. Nabo appelle ça en lingala. Batu bakanisi ngai mutu na boy musique ya Fally ebeta na UK. Non. Nganani bamsuba kuma babuzoba bokyo kuma bamsuba loba o nyonso ba okyo loba ngakula to critiquer nonga I don't care pour les samate bamsuba balanga na zangi musala usala yem to danser yem to salela na James Bond mansion balu kelanga musada yom to lukelenga musala na James Bond mansion place na sala. Toujours vivre la nenga loyenge ya sentiment. Musique, yes, Fally Abeti, c'est bon. Musique, yes, c'est bon. Le quoi, bino, bolingi batuba bunda na toujours. Bolingi ke na kati ya communauté. To beta na biso. Et ça, c'est normal pour la sentiment na bino et lobby. Et lobby. Le biscuit au sani. So moni mutakufi ya po ketala So peno moni ba chubi mwana batumbeli. Bo moni ba longole ba fi na France. Ba longole ba plants. Ba beti bateau. Tala. Omoni ngai Koko Gabana mwana suka komba. Na telemela ki boke tu pour un concert ya Fally na France na Bercy na pas beta botika beta mais comment na likambu eleki na France même sous congolais na habité ba kwiti bozo melobe ba kwiti to mele bo sensa bino makambo tonu na yebi na ngate au moins na jeune mususu koko boye tant yo beta musique. Na beta musique na ngana faux personne na lingate batu bakufa. Tam sunga supporta Fally plus kayo. Tala, pas même un mois. Photos en a vision mature zala. London les anango. Bristol Academy kangama na moteme. Bokiti si pe niveau Fally amot. Niveau Fally ngwa matia auto beta ba Bercy. Bokiti si na salle moro ya 3000 places. Paris qui a pris son académie ezali ngai ezate ke ngana opeksa ndule ezate ke ngai na rotinda batu babima po ba peksa ndule mezali ba programme oyo ngai ba place na leki ba programme on na yoki na ndenge mboka o to kumba milaka na ndenge mboka o police azale na mundu kite. Combien de crimes et salami à la jeune bonito ko tia sur ranking entre nous. Yo manqué père na bino. O manqué pena père à bato combattant. Wana selon yo na sentiment na yo. Yeah, selon yo na sentiment na yo. La mignonne. Yeba que après vidéo on a bloqué. Parce que Nicolas on a bloqué mutondo mona ba news te ngam na makambo. Comprendre? Ngam nana makawa nous les a c'est bien pour yo olingi batuba kufa batuba misokana mais yeba ke bino Brixton te oyebi pena Brixton te bras de fer merci loban nous les robeta na ndenge yo yebi Brixton mais na biso ngana mona Brixton na mona Stockwell na mona Brixton na mona Stockwell lokwa yo ozana besoin ba peuple congolais ba bomanaka. Le quoi yo a besoin to vanda na biso kimia na UK to zana biso pena kimia buzo bane na Schengen na France le quoi yo ozana besoin ba na biso ba bomana c'est bon ko ça nos commentaires te to fingana te ko ambrier makam na ngate soki nous les ali merci papa merci penda ndule ekobeta mana Brixton o comprendre yo na longola o. Pour la continuer mission na nga yo no longo be ba grimacer bat yo netika busoba na oloba na interview na nga tika pena busoba na o ndule so ezali kitoko mais oyebi London te okoma pena London te quelque part
nanu kuto bima to c'est cette manifestation mon à London. Donc oyebi makamba London te. Lemsu bobo sana. To tumba voiture à un concert à Kofi. To kata musique à Kofi na Acne. Bobo sana lemsusu. To kenanga na mopa oti na côte. Bozo bossa na voiture à Boniel Tumbama en plein high road. Concert à Troxy. Bossa na Congolais moment na mémoire mouké. Ce qui musique a fallu ebeta. Tout si kana nous kimia ekota. Na communauté na biso en Europe. Kimia ekota nanu. Ce sont seulement des bourriques qui ne comprennent pas. Ce sont seulement des idiots et des ignares qui ne changent même pas. Mais ce qu'on a congolais, aux un souci, même les artistes fali, même les artistes fali, ce qu'on a un souci na ye papa. Au Kanisi fali le leur bête à concert à l'est de la communauté congolaise, hein, n'importe quoi blesse, et bembe à maman na yo na fingo pour na peso kanda, ok? Et bembe à maman na yo pour na peso kanda, si qu'on a comme na kanda. Pour moi na makambo black. Ceux qui sont irresponsables au beau tate, aux la moine tate, aux mkondo, aux impoli, mal éduqué, mal appris, un idiot de naissance, au comment vous na Facebook. Donc, on dit maintenant concert à Falier Beta pour le sentiment personnel na yo moko. On dit maintenant concert à Falier Beta pour Batuba Koufa. Ce qu'on a bien noté un, bah mettre dans London basé à Kokabwana. N'habite pas tout le monde ça m'a on a loyenge pour ngana mtaboke chute, pe boke chute mtakoti nga combattre. Dans ba combat ya boke chute na combat nga, eza facile, eza différent. Ngana buna combat nga nana na yebi beats ya combat nga. Tolobaki musique ezonga. Parce que tout le monde a eu des ordres des autres. Tu soutenais qu'il fallait na Bercy parce que tout le monde a eu des ordres des acquis. Beaucoup de choses comme le roi yem konza combat. Et comme le roi yem tacha la loi. Alors, Bissom tout aussi supporté Félix Tshisekedi. Beaucoup de choses le roi a supporté Fayoulou. A même qui a mon nenge à Bouzoba. Vous comprenez? A même qui a mon nenge à Bouzoba. Si qu'on Bissom tellement conscience. Namakambu oyo to sama na France. Namakambu to sama France lobby lobby. Batu babundi, to raisonner, to zanon batu. Ngana saki ba vidéo fali fa beta, fali ako beta. Comprendre? Ce qui to hier, c'est ça mon problème. To tcha terrain d'attente. To vanda, to solo la likambango kitoko. Non to ke nango na ndenge ya trouble ya ndenge ya tembe. Oyo sa London to ebani. Toyebani ne to respecter abatu. Toyebani respect to respecter entre nous. Donc, yo lingana obeba na maître baina. Pona fali. O lingana obeba na papa Mantone Kimbambo. Pona fali. Ige bolo lingobe boyebi na ma combattant nyonso te boyeba général ngano te boy ngana na mwana suka ya komba na zawa na million pona cha peace. Na kama ndeko nanga kokwa Rafat ozo benga ngai. Yeah, we know it's free country, we know. But this is our community. It's Congolese community. Don't be stupid to say to me it's free country. Everybody know it's free country, yeah? But don't be stupid to tell me it's free country when the people dying every time in Brixton. You don't know Brixton, yeah? Shut your mouth. Fuck you, man. Don't think I'm joking. You think I'm joking then? Donc tu penses que je suis en train de s'amuser ou je prends mon temps pour faire une vidéo pour s'amuser? Qu'est-ce que vous croyez? Donc on a besoin quand tu as Junior Boss Life Evoque. On a batunanga basipo tozarana bangu. Batunanga to vivre na bangu na l'homme parce que bolingi na futur pour la mama fali bisoto bebana. On m'a kamoro esa et le comment côté. Tout le terrain d'attente. Tout le temps, au tokoyokana, kolikamaru dos artistes, les na bête musique n'a pas soma disque n'a aussi portanga, full camp, ok? Fous-moi la paix.
Donc, fous-moi la paix, Mamie Flori. Fous-moi la paix. Au banel, j'ai besoin de lobby. Fous-moi la paix. Donc, quand moi, je suis en train de diquer la masse, et toi, tu es en train de se moquer, je ne suis pas ton ami. Je ne fais même pas de blague avec toi. Je n'ai même pas eu le temps de t'appeler. Donc, respecte-toi. Respecte-toi. Donc, respecte-toi. Yo, manzanzaneze ya tata na yo, mwana makangu. Oyoki, oza mwana makangu na fingi yo, pa na finga yo. Na obimisa yo kutu mamaka mususu, yo continue kaka. Oza soba, po oza manière te, oza sans manière. So moni muto supporter, batuba bunda, aza sans manière. Nga liste na ngai, eza noble. Liste na nga, ezali ke tozala, na bomoko. Babu zobele ki na France, toi na besoin mon amour ana UKT. Babu zobele ki na France, il faut donner le temps, il faut laisser le temps au temps. C'est pas quand le 28 au 29, batu musu bazo za na ba cote, batu musu ba komo signer, batu mususu ba komo signer, batu musu ba komo ke na la police pour na ko signer. Donc kayo mwana mbali sombo te, au moins te koza mwana mbali sombo, hein? Yo, so ngana neve dingo se ye dingo ana succès, mais yo, au moins te ko lo kwa mutu benga kufa, hein? O lo kwa ebemba l'État, hein? Eza pena ebembe ya l'État. Au moins yo, soza mwasi kolinga te na finga yo parce que na respecta ba maman congolaise. Soza mwa muke luko fungola maturité na yo, fungola mutu na yo. Parce que makambo nga na lobeze a sentimenté. Makambo nga na loba ngoli susu te sito comme les 20. Na otika batuba potana. Et après vous allez me donner raison que Coco avait raison. Donc na moni vision onga na moni. Vision onga na moni totika loenge. O moni nanu bolinga te bo mema biso. Bolinga te bo mema biso to sa ba pétition. Tozo ka ba vidéo wana o eleki na France. Neba tumbi na France. Toke na Brixton. Yeah, toke na pas mayor à Brixton. To la ki sie makambo wana to bike bolingi makambo o eleka na Brixton. Donc ça sera grave. Et ça pose un sentiment. Parce que moi aussi j'ai besoin encore de concert à Fali wana. Moi aussi j'ai besoin encore de concert à Fali. Mais Tozan a besoin de trouble te. Oh, eza France te. Awa bana bachaka batu minduki. Eza minduki te. Aba chuba batu mambeli. Surtout na Brixton. Ngana olobana ngate. Ngana olobana ngate. Parce que yozo kote lo kanti Fali yozo kote la e. Mais to beta bango na hotel. Non zana ngate. To beta bango na hotel ba vanda. Eza France te. Bon, quand c'était à France, non, à Grande-Bretagne. P. Donc, Fali, idée na bino boye qui pobo baby ça, ba dossier à toi, ba vana ah, en Europe. Hein? Donc, boye qui pena po baby ça, ba yaya, Congolais lingara ba finga et pas comprendre. Congolais sont finis à comprendre Otika Busoba. Ceux qui combattent et avancent, et ça pour ma finga. Ngana sa na ngabwe mutu abanyo benga ngamdonga sentiment na yo. Na kimi kutu batu partout na ko vona place moko pona te a pepe nanga. Parce que nous sommes des leaders. Naza leader pene opinion, leader ya jeunesse na UK. To bimisaka ba jeune. To bimisaka batu ebele. Bomo na ngo buzoba te boye ba down street. Ebele bazanga bato ba kabila mais bomo to kangaka down street. Donc bo kanisa te ke buzoba o bozo sala o bosaki na Paris bo memengo su ana Schengen ni to si pe to sala Brexit. To si to bima na Schengen. Olingi ambiance. Ngana abundela na lo ba makambo benité. L'homme sous Congolais est confused. Congolais pena aza confused. Tu m'as bloqué non. Arrêtez nous. Bye bye. Oh raté non makambo parce que je suis tant trop. Comprendre.
Donc, on a comprendre les visions oyo à mon avis, tozawana pour kimia kota na mboka. Pour kimia non Cheki au moni batumususu il faut expliquer parce que l'air yazo finga ngazo koma kanti so yo ebe finga ngane na ebe finga tete mais ngane na message à paix ouais na moto to pelisa moto o pelisi moto na pelisa moto parce que tout le monde me connaît mais c'est pour la première fois na bana koloba makambu oyo. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et le comment parce que si on t'a dit que majorité, on te dit qui concert. Mais dans le ministre, on que Moutou a battu ça. Moutou a battu ça là. On montre que ceux qui terrain d'attente ces allées, ceux qui fallait aligner une carrière na ekende à l'aise, que azana problème tena ba congolais, a le terrain d'attente. Parce que plus on a zone rouge, toujours raisonner tel quoi bokechu. Ce bon ami discours n'a liboso na bi fali rapporter concert ou annuler concert. C'est pas le moment. Tous la jeunesse ya yuki a préparé qui tokobet ça fali na otu arena. Jeunesse ya yuki. Mais et ça kakate bras de fer mon point les cas fallu tcha vantar na ba combattant o makambo kobeta monini donc vous sentir que bien té to santé poto bunda biso na biso tant nini congolais comme na conscience o linga congolais ta na ba makambo malamu batu musu ba ko finganga batu musu fonanga batu musu bazo kanela nga okanso kanela nga yoye binga obi combien ba kanela nga na UKO ngai opération tokanga église ya pasteur Nkosi donc to yebi ba opération wana hein to yebi ba opération wana soki ozali zoba ozali ndoki olingi makile tanga kasi yonde ba chubo mbeli bokanda te ba chuba mbeli o comté combattant chuba mutumbeli te wana te sabino bieza Brixton déjà to si to moni mutu abengi nga na tongo ke na ko benga ba petia ba jamaïcain ba ko telema na ba station nyonso ba chuba ba omeki to sa bitumba omeki papa grimace yo so benga ba jamaïcain ba tu peux ba botana ba jamaïcain baza soki o vanda na Brixton o futela o vanda na safo futela ba tu ba mbongo somé ba ba diamba mayeba ke ezape na batu a pesa pena batu kokai po ba osama be na yebi Brixton na yebi Stockwell kitoko toluka terrain d'attente toluka kimia ezala hein donc toluka pena kimia ezala moi minute muke quoi. Ouais, il faut comprendre. Il faut comprendre Naza. Nake Moussalate.
na tikali vraiment tant que baby daddy sit baby sit dans kengela mona quoi yeah le problème est ça mutu na mutu azo sala marque ke to bunda mignon garçon ngana to comme ennemi na vie pona makambo concert a fali na Brixton Academy est-ce que tu as raisonné t'es fallait jamais ça n'a biso ndal n'a jamais na ko telemela ndula fali mais ceux qui n'ont telemela na telemeli ndula awa et ça parce que batu baolinga bami bomana ba projet machiavélique ya mabezali donc Cédric Golden toyebani na London toyina ne ka pona concert a fali Cédric Golden toyebani ne pena donc mon président à moi à supporter la musique na beta ma brodo ta femme à supporter nga de partout on a beta sur la cheliba à supporter nga sikoyo to kabwana kana Cédric Golden po fali azana besoin patu babunda donc eza buzoba Philippe Eladji yo no linga makamno mikolo te na linga makamno mikolo te parce que o solo la bien te man comprendre soyo kumisa fayulu ngali nga fayulu te dans soyo zali komantaba ngana komantaba te ngana combattant résistant Philippe no linga makamno te masa to aba famille to yebani to sala mo respect moko réciproque o koma makamuna fayulu o finga Félix nano mona ngana répondre te comprendre donc toyeba ko se respectani toyebani lelo te to ngana uto okebite ba parenté quelque part soki okomisa ka fayulu okomisa ngwanda ezali yo bino tu ana yuke boza bato leba mais ngana muta conservative to ça différents partis et l'obité ka place bino boza biso tout osala to za biso tout combattant mais combattant muso za appareil ko muso za CRC plateforme musu swazali RC Command musu swazali bato malanga koko malanga babimemba ba musu baza ba combattant IDPS. Nous sommes tous congolais. Nous avons un problème contre l'FCC. Jusque là FCC zakana mboka azo mbrieko du président de la République a travaillé ba makambo photo vona tolo bagaya ngwana nous les Congolais. Et c'était bon ça la le roi Martin Fayulu arata do biso nyonso fali okutu bino bolo ba biso to côté na Bercy fali a mutu Martin Fayulu fali aza mutu ya Martin Fayulu fali a lobaki na France 24 ba voter Fayulu candidat numéro 4. Mais quand nous avons soutenu Fali en Bercy, c'était même pas pour Fayulu, c'était le Congo. Ça fait longtemps on a vu Congo jouer dans des grandes salles mythiques comme Bercy, au Hôtel Arena. On était tous d'accord, mais on ne peut jamais accepter que Fali joue ici, en Brixton Academy. Et tant qu'artiste, Brixton Academy, c'est comme ça la moukier. Parce que nous avons une confusion parce que on a la position T. Nga na position na IDPS na tikala na IDPS na ko changer te na za muto Félix na ko supporter chef de l'État mais on peut jamais voir des bêtises, on peut jamais accepter voir des bêtises qui est en train de se passer ici en Europe entre nous. Donc vous voulez qu'on s'entretue entre nous et là vous serez d'accord? Ça c'est pas le béni. Prenons le cas des choses qui sont en train de passer ici en diaspora londonienne. Mais c'est horrible. Ils sont en train de tuer nos jeunes gens. Et maintenant, vous voulez que la haine puisse continuer dans notre communauté. Jusqu'à quand? Laetitia, Yamana Abike, il faut botalara. Lobby ka en France. Ba bomi ba zot ba pelisi pelisi ba moto. Bino ba tubokena ki ba kati bino ba suki. Bamisusu ba quantité. Donc, wane zaki à France. Mais ya awa, o soko yebi Stockwell, o ki koloba bongote. Comprendre? Ceux qui ont yebi que Stockwell, o ki koloba bongote, parce que Stockwell a un plan stratégique moko, ont un éclairage exact, mbumbi. Parce que yo qui dit na Stockwell Station, pour on a même à venir à Brixton Academy.
combattant asali nini asali piqué côté wana est-ce que yo leka okanisi ba kato suki yo compter na police combien des enfants a ba boma bango police asali lote hein ah mignon tika buso bana c'est koto souhaita ke mikolo tika buso bana facha sa yaki ayo momoni loko lekaki ngamo kutu ba bambanga maki facha ya entre biso ngamo ko jour no kende kap mana magana matin na podium kap mana atikanga na station mignon ozen telo to so le roi mikolo ana sa blague te master mignon ana sa blague te. Donc s'il te plaît, ah non ça blaguité, tout soit le quoi ben telo, que soit le roi moi mukete, master, que soit le roi moi mukete. Take time investigation ya, mutu déjà kubatu ba kota na sama bele. Donc tika buso bana. Donc au lingisco police a bon, ma pas take time. Police a travaillé, surtout dans ma kama ba immigré, surtout dans ma kama ba congolais. Yo kanisi soki ba zikisi côté na on comprend que belé bobi bri son académie terre et kangama na ba ndako boyebi terre na tinel wana muke jobi no yebi sa bango na tinel wana ya muke boyebi terre occasion ni bena na hôtel maintenant pexangu la fali parce que nga supporter que boza la mutu congolais mutu il faut ça là conscience il faut ça là congolais a des sentiments auquel nous la fali soit qui ba bambio ba niele roti nous la fali ba bambio masuba ba bambio makilo ba bambio acide botu na vient na biso boni tongombo botu na ye eloko nini leka na acne mutobe ta fali c'est un Nigérien fali e moko ali ko beta concert oya awate mutozo beta za Nigérien seul au nom baché eza mukie sikoyo stock we les na cité bokanza tenga na bonde la bino ba vina bino le ba boma mutu ngako tu bana na nga ba neve na nga ba oke na bangote comprendre prison zanga ba kota prison soyo banga prison na vina o prison kota nango ba kota prison ba salongo pona bato kufa ate ko refoulé ba refula na banka batu donc eza argument moko trop primaire hein yo pe na bloqué parce que na nga batu belé na ala 5000 francs na mona ko na Facebook na ngate donc nazo bloqué comprendre prison yo kanisi ba combat banga prison ba massa na biso ba Mario pona combat ba kota ba prison vient nga Philippe Kamuleti pona combat kota prison donc so kanisi ba na London to bana combat to bi expérience ma combat tinga na loba boy parce que na un vrai combattant mbabe na mwana suka combat pambate na ça pena vrai combattant hein na ça pena vrai combattant yo zwa na autant quand si ba okumisa me ba mona soba ce na ebio na betao même na ngasio na ebio na betao so na beto te ba petit na ba betao comprendre parce que ba mona buzoba na la sekena na leader ba youth naza pena leader ya baliouf yo so mono masolo na yo na famille na yo lokwa yo za soki musika vana na London te poso za pa na London olmoy ba Bristol Academy zo mona pena oza fresh donc tika mara so meki o meki yo kanti poso za moi si leki na mto betao so za moi mobali bana ngamba betao loko sakana na mutu teke na sa makamna nga na ko bloquer yo nga blaga te na bato belé na ko bloquer yo anyway Charlie Dimbu mama na agenda ba ngai na lina ba mbrière te na life na nga yo zana na bloquer yo zana na bloquer pour na continuer parce que na ranga na temps. Si comment il n'est pas boy, au raté ba commentaire, bye bye. Toke na bango bongo. Parce que Congolais mutu makasi faut pena o like que na odil na otina suka nga koko na mutu ya tembe na sila na batu. Donc na ye penza tous à la forte maman kotika mwana na wa ke ni concert a faliti.
papa benda mwana no matoi akende concert a faliti awe zali UK tolobaki musique ekozonga mais na ba norme moko boye pas dans les désordres ko bloquer ça solution parce que ngai nde makambo na ba friend ebele yo soko meki na bloquer donc o rater ko cha commentaire makambo nanga o ko rater ko cha commentaire na makambo nanga donc so meki na o finga meki o sa o te na bloquer moi je suis comme papa chéri mukulu na kenda nanga musika te na o bloquer yo so fingi donc nga na loba rangoyo na o sala na nga su ba vidéo te soki bo bomana bomana soki bo tumbana ba nibo tumbana parce que ba loba na bino bo mona ga lo to sa ba blague to loba na bino to pesela bo mona ga ne to ba jaloux donc to zaki ba jaloux tele to ba ki fallait beta na Bercy wana to zay ba na malamu wana to non solo est-ce que le roi Tobi en abri son académia a bêté parce que tension ça m'a bé wana to comme ba jaloux n'importe quoi nga je dis n'importe quoi nga ouais il y a un ce moment là nga bien nazane ka na souci moko boye ba makambo ezoleka ya concert a falli na Brixton tension za bien te au solo rana falli tension za bien te falli azobeta place bazobeta wana ezana bien te pour la sécurité ya ba fan na ye c'est ça mon problème parce que na minute au Congola bosanara l'air na bot na sali ba vidéo falli beta na Bercy na telemeli ba vie na nga ba bokechu côté wana ba betele nga maboko mais l'air non sauver ba vie humaine ya bana na biso baza awa que to même trouble te to luka terrain d'entente c'est le moment là j'espère que ça les 5 c'est le moment en fait les 29 donc dans 24 jours et tikali tant un concert à Paris à soi qui pendant tant un concert à publicité à soi qui un mois il y a refondé na musicien mais awa makambo nezole ka papa o eza London jiba chara teti ba musicien mbokali atika na poto combattant zo kana teke orchestre trouble na Brixton Academy combattant na olobalanga stratégie te pour son stratégie bino bato ko na besoin makila etanga parce que aza na moteni a makile ko tanga batu bako simba michopo donc tolingi makambo wana pete le quoi yo lingi to bomana kaka kasi yo bako boma yo facile oyeba mto boma onta bako bomo facile parce que boyebi délégation ou ta Manchester te boyebi délégation ou ta Leeds te boyebi aza France te France tozaki boye belé ah ko pour de bana France ba ya bakata so comme Brexit faut ba donc ba congolais ba ba passeport congolais pour ba faut ba luka ba visa les musu bozoye baté de les musu bo mona ka ke po gabana mtolo bela ba faza boke chwa loba po bo memalo ko ezanga komba ezala ya boke chute komba euta awa neto pesa mibeko wana ba mibeko wana ekoki kolongwa bongo te mibeko wana ekoki kolongwa bongo te soki bino bwana besoin bo sepela ouais bo sepela na bino ngana lobe makambo beni te ngana lobe ba crime ezosalama awa combien de matanga biso na papa ngoma tokendaka ya ba jeune bachuba kimbeli oh ba chubi jeune bwembeli place boy oh ba chubi jeune bwembe bokansi ba ranking wana e bandaka na makamna bango non ranking pe ekyo banda na likambo mo mukie zwaka yo manke le roi père to tchono exemple vient m'antonner kimbam okansi ba petine ba telinko ibotika o manke le roi vieux Théo Timulele les monuments Yakubu okansi ba petine le roi ba kokwa Rafat ba otika
Au manqué général Ngando, le crocodile. Au kansi mbobe na Congo otikao. Combattant ou collabo. Soyons unis. Ozala combattant. Ozala collabo. Tout le monde a maman Congo. Ozala muta eside ya Fayulu. Ozala mutu ya Jean-Pierre Bemba. Ozala mutu ya Pareko ya Mwanda. Ozala mutu na biso ya IDPS. Ozala toza biso nyonso congolais. Donc tozongisa nanu unité wana. Tozongisa nanu ordre. Parce que makambo uto leke part en France. Malgré le message à combattant et commis, mais ça sonne. Pour la bande biso bavana en France. Et ça sonne. Fallait bête Guinée Bercy, yes. Kaska va montonner tout mamaki. Biso to ke ko ma pétition. Anglais quand c'est anglais on linga mboka nezika. Police akanga ye, il y a des gens ba ke ba kota pe ba kasho ba kota ki. Okanzi police akanga mboka na e, alinga police ya UK Scotland Yard, alinga mboka nezika. Naza mwana suka ya komba na supporta ki fali. Pe nazo supporter fali abeta musique na ye, mais avec des normes, avec du respect, avec l'amour du pays, avec l'amour de ton patrie. Et ça quand tu lobby ba tu ba bundi, ba swani, ba mote peli en France. Boni ko mener sur makambwana a. Ta na sabino soko kanisi combattant abunaka combat pona mukanda bokosi. Soko kanisi ba combattant babunaka combat pona mukanda bokosi. Majorité ba combattant belé. Muto zanga mukanda na combat presque zaranga. Mwana suka combat. Pegi kama master nanga yebi. Le combattant au kanti combat. So monique ba bitumbe belé le kana France. Ba combattant na biso amba kina obunda. So ba moni monte pelé na Paris. Ba combattant na biso awa. Mutu ba tumbara. Parce que ba to France ba yebi masuba ngandote. Boko regretter ma voiture na bino jour wana, je vous promets. Bilama borolata bo regretter parce que à opération nien. Et qu'on banana ba station tout. Opération nien et qu'on banana ba station tout. Ngaiko na kozala na nga wana te. Parce que nga na muta IDPS. Na ke makamu na nga ba bengisanga na présidence. Na zo ke na nga Congo. Mais na lingina tika bino kimia. Président de la République, son Excellence Félix Antoine Chilombo, a tindelinga déjà makambunanga. Nazo zelali pasananga ba Congolais bima, na kene nanga mmoka. Na ke vana nanga na gemena. Na ke sa nanga bilanga nanga ya café na gemena. Na za kolko na toto na ni président Mokia. Ko kanisa te to tika na bino kana poto na ba malili oyo. Ngai déjà président famille présidentielle ce boye baraté. Et tant que musicien, oyamaki Félix awanimaki na sina zu cop nanga. Ba pesi na ba nga terrain nanga café na gemena, nazo kene nanga kosa na gemena. Na ke tonga na no to tika na bino a telem su bondo mona ngate. Nazo ke sa nanga creste folklorique nanga na gemena, na lisala na bumba. Bo tika komona ngato bena sa ba biloko na sa bo finga ngame. Boye baka. Mwana oya bota marana discussion fineza mabe. Fali étant que artiste musicien. C'est pas le moment où continuer comme ça la bras de fer na ba musicien et na ba combattant. Il faut du respect na ba combattant wana. Il faut respecter ba combattant wana. Baza ba vient na yo. Il faut toujours respecter. Mouto ya Buzomba akanisike okobeta koko gabana pour le concert à Fali na UK zate. Non lokayo.
na koloka yo na biso na koloka yo so oza mwa mobali na koloka yo oza mwa mwasi na koloka yo osimbinga kana nzoto na koloka yo parce que nga fini na mutu te na liaka mbongo mutu te amsu ba sanga koko bana sala raté chômeur ana yo imbécile na onyama nga chômeur à part non les na mukanda te na obeta musique na nga na olia mbongo na zaki propre siko na koma osala bokani sini na senga bino ba livre na bino moi na nga ndenga zali yem bino bolati saraye archange na nga na koma na 12 ans bino mo supportera soma na ticket ya kende concert ya Fali chana koko gabana mwana suka komba tembe ya kende concert ya Fali mais ko bossa na te concert ya na Stockwell ya na Brixton Academia za na Stockwell nazo assurer bino oya France batumaki moto bobosa ni net tokimisa ba police na Martin bobosani. Ce sont que des bêtes qui ne changent pas leur mentalité. Moutou aza bêtes n'a changé sa mentalité. Je bien dit, Fali a bête à concert à Ouate. À qui bête en France? Fali a bête à concert à Ouate. Parce que Batou, tension est en mabe. Tension est en mabe. Ce qu'on se fait dans un nati le cola pour Faki. Ton nati. Pour na Fali. Combattre ba bêtier. Bon, mon risque on a terre. Bino mo kanisi ka bino bo makasi ya bête ba fiona. Mon ami chana ngai. Bo kanisi mena bo makasi. To kanisi to za makasi ya bête ba fiona. Ba maître ba ina ba telemi ba ni bo kanisi to za makasi ya bête bango. Ata to ene bele ba mpe ba vie kutu mususu to kuta ba na UK. Bango musu ba vie to kuta bango na UK. La bokansi bena boko beta ba maître tout. Tozonga non conscience. Conscience zonga non tolingi bitumbate. Tolingi makila etanga na ngote. Mon problème est ça ba chuba batumbeli. Wa ba chuba batumbeli stock ouais les na cité. Musique a fallu betati. Musique a fallu eko betati. Parce que jour wana omoni mwana Shekina alobe makamwanien ke bako bamba batunien le biso to sala opération nien to lobate bakolo nyai biso yo biso ngai na kabangu biso to sala makam opération nien masuba ngano de Jézali le ba bois kelo acide oyo ana ma place nous soutenons on est à Brixton to ebi ba stratégie nini to calé to kocha police lumbe to ebi sko ba petit nini to bimisa pe bo conseiller Fali sama time ezoya azana temps il peut livrer son concert, il peut faire son concert, mai Zali, juin Zali. Et ça très tôt, mes frères à moi. C'est très tôt. Mais c'est toi, tu l'as place, maman Ramoné, Zali, tout ça là. Parce que Mikolo, la compte ici, ma forme est belle. Mikolo, la compte, Hervé Pembe. Ma cambone antique en moté. Et tu n'as Laurent Sokoko, ce sont des aventuriers. Ben, on va baby ça comment la biso. On vient dans la Tchouké, à Memi Makambango na Nenge Moroboye. Il s'appelle ici Bisoté. Cédric. Au moment où comment la bisolette au bana qui en et c'est un objectif Moroboye. Mais l'objectif à combat est débordé. Et Kependa Boye. Et Kependa Boye.
yango tozongisaki combat en ordre. Toapuyaki biso ba combattant, toapuyaki Fally Abeta. Mais ce qui est passé en France, il faut être ignare ou idiot pour au Kanisa Makambo qui en France 2 ou 3 jours. Hein? Ce n'est même pas une semaine. 2 ou 3 jours. Il y a devant la mboka oh tu habites tension à Londres. Hein? Tu vends dans la mboka oh tu habites tension à Londres. Tu habites nenge zalaka. Pe nazana ba plan tout au combattant. Au moins longa na siliki na kenaki réunion moko. Mais réunion na na moni ba jeune baza mobiliser. Na bino akotika peuple congolais na perdition. Il faut na sauver bana na biso. Il faut na sauver le mien. Il faut na sauver ba combattant. To sauver pe honneur ya combat o bané na London o batutu ba respecta o esala makambo ebele to sauver na bomo na non musique té. Ce qui musique ekoya, ce n'est pas le moment. Même l'état Schengen wana nanzimite ba français ba kelinga sou congolais mo beta concert parce que ndenge ba zikisa ki ba bloco ba. Papa tala bino kanzi ko tumba so ba tumba moto kanzi a ba caméra zebele mais si les lois bazwa moto tumba voiture a bonité na acte na wana okanzi ko tumba kare zalaka moto ba che moto bongo bobe opération tambolukoki bobe opération kabam bobe opération Shell Kitumbi et Salama Awa à London. Veut dire que nazala ngala lifanto na place mutunyo solamba masolo ezaza mutunyo solamba masolo awa ekota na munoko ebimara awa mais ngana ero vana awa pona pimisela bino ba makambu donc vous comprenez place ngana za hein Hervé tant on a supporté qu'il fallait le ben na tika makambo te Hervé Pembe entre bino na bino bo bunda yoli ngindule to solola wana makamndule zonga entre bino na bino bo kendule ana Hervé na lingate ba bambayo acide na beauté na ozana ngo oyeba muto ba moi cité papa boye bateke plus son académie entraîne na moi za mukie lem suno bokota concert na brick son académie te boye ki entraîne na moi za mukie entraîne na ngona no za mukie na tinel wana ka okrese kota wana na tinel wana ka place bamba manani ka tinel wana non c'est kabino makasi non c'est kapena batu mususu makasi parce que un homme bolinga président na ngate Félix Pwani na tan Félix Mimosa babuzo baboué Pwani na tan Félix bolimbo sa ba scandale zala Pobolo baba baye ko protester contre le gouvernement actuel. Moutinho solinga Félix, Moutinho soza IDPS, Toboy na biso to ete poto boycotté concert à Fally, mais tozo senga na Fally annulé concert. Tozo senga na Fally a remporté concert na ye. Et là biso to senga na Fally. Boti ko benga madame na nga, boti ko benga na bino mama na nga, boti ko benga na bino nga. Parce que nga na mukolo ata bo bengi bo sali image bo che musala na bino bozwa musala na bino bozwa
moi je suis là pour la nation congolaise, je suis là pour mon peuple, je suis là pour la communauté congolaise ici en Londres et en diaspora. Donc je suis là. Je ne suis pas là pour tous les bitumba, bakerel, et si kalabarankin, fallait rejoindre à Kinshasa, à Kovana Naye, tala. Nazana 3 petits non cresta fali. Ba petit pena ya kati. Yo kanti na okolinga. Ba petit na ngana ne bote ba Bercy, tout le monde na bon na London te. Ba petit na ba Kabuya wana. Ba Kusto Mopiwi, ce sont mes petits à moi. Na olinga ba beta ba salwana. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Attention, batoza likolo yaya, tozala nanu batu, toza banyama te. Congolais boni aza na conscience ya nyama boye. Congolais boni ozo bosa na kaka makambo eleki pas même une semaine. Bon, le col a bino bolingi bras de fer. To l'accès bino scott to travailler na Scotland Yard, ya. To travailler na Scotland Yard, to l'accès bino que to travailler na Bango. To relaxa bino que combattant c'est comme on a Commonwealth. To relaxa bino combattant c'est pour ta parler ma combattant à UK. Ba vidéo wana to zaza nango ya moto. Ba crime on ne bazo boma bana ba congolais et to nango ezali élevé. To komemango pa mayor ya Bria Stockwell. Toko memango na station ou à Brixton Station. Ce qui bolingi station à Brixton et pelate na stock ou elle pela motote, c'est le moment fali il faut akata musique. Tu vois? Fali va rentrer chez lui avec ses enfants, avec sa famille et nous. Donc, tu as un ranking des années et des années. Aujourd'hui, c'est une écolanga. Au bout qu'elle est ranking, elle est combattant. Au bout qu'elle est une écolanga acide. Au bengi batu batu bande écolanga mbeli. Elle est la bino bafana kuiti ya fali. Au chubi écolanga mbeli. Toyebani bandaku. Moi zoba moi sanga koko na homeless. Moi zoba moi sanga koko na travaraté. Moi zoba moi sanga kena liembongo. Na liembongo nani? Na sala kana mboka oyo. Mani oh, pay slip nanga ya mwani. Ya décembre, pay slip nanga ya décembre. Donc ça n'a pas le canon musu oku tu peux baby na muto mona ngwawa. $2400 livres. On a joué qui? On pay slip nanga mutapana na mboko di pay slip. On pay slip nanga. Zano na kezo musu swa. Parce que Coco a ça la raté, Coco homeless. Anyway, tina kwani wutu. Tina kwani o ayebi. O ayebi pete. Abeta masolo na ngakala. Nasa on a salaka. Donc naza chômeur te. Ezate que musique ya fali mutoko bongisa biso ba ranking oyo zo tikala awa
Ezate que fallait à Betty, à Zondi na Kinshasa, ezate que biso skoto tikali, parce que ce va chubi mutu, ana UK, ana London, ba chuba kambeli. Viens Jora. Sœur Nanga Christine, Barume Koyate. Yanjora. Comprendre? Ouais, donc, et ça, là, ato bengi maman nanga, o bengi ndeko nanga, o bengi ma femme à moi. Francis, nani, fali ako beta concerté na UK. Fali ako beta concerté na UK. Parce que concert na ye eza danger. Concert na ye ezoya bien te. Concert na ezo na makambumo ezoya bien te. Kaka une semaine. Na France makambo eleki. Toi la besoin ma voiture à la chère. Toi la besoin tu ma voiture te awa. Non, vas-y UK. Toi la besoin tu ma voiture te. Toi ce problème c'est moka quinte. Brixton na manda kwa na Brixton academy sala na muke. Toi la tu ma manda kwa bato stock ouais. Toi la besoin te na tanto futa ba Jamaïcain makota makambongo. Parce que bino bolobi ke pour pesa ba Jamaïcain mbongo. Boko pesa ba Jamaïcain ba drogue po ba robunda na ba combattant. Au sentir yaya bomba code Platini bomba code ba yebite bomba code leba ko chuba mutu moko ton acide nako banga pression en London. Leba ko chuba mutu mo ba bwakeye nyei na bilamba nebo concert ezate Platini non loba yango na chemai na munoko te. Hein? Non loba yango na chemai na munoko te mais na vandi na WC. Na vandeli yango pena na toilette. Nazo tika te mais na tika yango na munoko. Bro, biso tutoa nango. Hein? Toza nango. Masuba ngando eza déjà. Masuba biso wa. Bachuba ka batu bambeli eloko na lo babana na biso ba kufa pamba. Toboyi yango, toboyi makamwa miziki awa. Miziki ezate. Miziki ezate. Miziki ezate. Miziki ebeta te. Muto bangisa nenga te miziki ebeta te. Miziki ekobeta te. Papa, bako chuba otonga sit na station oyeba muto chubi otonga te. Na sauvé makam na bino, ba via bana na biso ba vana awa. Batu musu ba mona nga madog. On est là toujours. Bali sulungu tout na temps. Bana baboya tongo tana nyoso na temps. Toza na réunion samedi. Na Tottenham Hall. Toza na réunion samedi. Bana nyoso o tozali na bango na combat. Que ça soit toza ba partis différents, divergence d'esprit. Biso bato IDPS, bato musu bazali la Muka, bato musu a Pareco, bato musu sur CRC plateforme, ba musu sur RCK Monde, Tosangana, réunion en jeunesse, il y a biso ba jeunes combattants. Le vrai combattant, bah combattant au bana souci à Congo, réunion ezali na 17h30. Na otina ba adresse, tokuta na wana na Tottenham Hall, na otina adresse ango na inbox, mutu nyonso ko inboxer, a petit na inbox ou bien inbox na numéro na yo, na tine la bino parce qu'il faut tout ça la mobilisation, il y a UK, eza po na UK, to tangi ba classe. Nous sommes des intellos. Tout ça la makamwana to kokotisa memo na biso na la police. Soko zo na réunion wana yaka na vidéo nyonso ya makambo elekaki na France. Yaka na vidéo nyonso ya makambo elekaki na France
ndenge ba combattant batumbaki en Gare de Lyon. Boya nango yango nde ba stratégie tokoyebisa Scotland Yard soki bolingi ba station na bino ezika te, soki bolingi concert ebeta te, de ce bolingi makambo ebeba te, concert a fallu il faut ça annuler jusqu'à départ ya Kabila aotika Félix Kimia. On a fallu que zonga nao. Monsieur Kabila Zali FCC, eza ko ambrier ko bimisa mbongo, eza ko ambrier ko bimisa makambu. Mais so bimisa mbongo pona ba ticket ba visa ya batu. To boy molimo wana awa. Molimo Schengen esuka na Schengen. Biso to les gens na Brexit. To si to longwa na Europe. Na ebite se boyeba. Donc on a besoin que économie ya mboka ndenge tozo bazo linga e koma lisusu. Batumba yango ne batumbi France. Tobona biso banana tobona biso to swana biso na biso. Tobona biso na biso to swanaka. Donc jeune fille, jeune garçon, osana souci à Congo, osana souci à communauté congolaise na yukende banana biso bakufaka. Réunion ezali na Tottenham Hall. Na continue adresse parce que na besoin de adresse na mutu nyonso te tozo dil na bandoki peuple congolais za ndoki ya ye moko peuple congolais zo sambusa nation na ye peuple congolais zo sambusa ki congolais totalement que ça soit aux alliés combattants ya Apareko, aux alliés combattants ya SID, aux alliés combattants ya Lamuka, aux alliés combattants lokola ngai ya IDPS. Tous à la uni, totelemela fali à remporter concert ou bien à annuler. Oeza zone rouge ne tombera jamais. Zone rouge est tomber jamais. Donc zone rouge est tomber jamais. Ceux qui ont besoin de mon kindoki jour wana, bon kindoki na misu. Fali le kozo meka biso ba congolais. Ozo meka peuple to tikela ki obeta Bercy. Parce que ça prend na civi na yo tant koza ndeko. Mais au komi ko déborder. Donc biso to ane lorote. Donc biso to ane lorote. Merci. O senti ki mbrikiti yo, Yo, o rejoignez na podium yo. To banabino no teke bin hotel. Toko banana teke bino hotel. Toko banana ko teke bino hotel. Après hôtel toko kanga ba station. Toko même makambo lekaki na France. To la kisambila awa. Mutu oyo fali azana besoin abebisa Europe. Azana besoin quand ça trouble en Europe. Pour monter pelaki na France c'est pas normal. Monter pelaki na France c'est pas normal. Tala papa prison batu bakotara. Ceux qui ont bang à prison, mais bang à prison, viennent à Gamuleti, à Sala Makambuya Komana Ndenge na Ndenge. Viennent à Philippe Gamtozana ba combattant suicidaire. Oya Awa. Ngai na kanga down street na telema na nini bise tout anga ese bakanganga. Tunde yo yebi. Le bakanganga. Yobi combien de cachets na koti kuna mama komba. Nous supporté Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais nous supporté bêtise. Pour Félix Ango, aïe pour Congolais, aboma Congolais. Pour Tika Abouzo, bata biso boutne dodo c'est pela nous les on va passer ma forme côté belé. La forme côté belé zo luka place à Okende. Mais na ba nous les wanate. Na un concert koto ba abunda. Non un concert bon. Tane petit so ken piana ki maina jeune soyez na Paris. Boli matbaki concert ba sport. Nanzimite mutu moi qui est concert à Falio na la terre bien. Boli il fallait qu'on dans la 4 heures. Combien de jeunes bino bodo bimisa banani biso bimisa Éthiopien. Yo bimisa jama futa jama nombongo biso to bimisa Éthiopien kamde. Biso to bimisa parce que communauté na biso non nous a troublé.
bino babo bimisa ba Jamaïcain po ba côté la Fali babo mama vie na biso ba combattant biso sikoyo bana na bango to kobenga ba Éthiopien mais où nous allons où ba querelle ya po nini ba guerre ya nini bituma entre biso tokuta na biso na soira fanya nde tokuta na soira fanya tokutani to meli to se partager entre nous to kaboni mutu mutake na ndaku na ye bitumesili tokuta na soirée ya mama na biso to ye na biso na soirée ba mitumesili bitumeza raté tokuta na soirée beli mais oya concert oya lobia robeta oya lobia robeta oya lobia mais c'est quoi osuka na makamwana na France pas c'est ça la qui pas ici. Ici, tu as besoin de biso ba kufa lisute. Hein? Tu as besoin de chuba bana biso ba mbeli te parce que toko chuba na ba mbeli. I swear to my dad life. Toko chuba na ba mbeli. Tala, bako chuba ba tunusu ba tonga. Ba chuba tunusu ba tonga ya seed. Nana souci a peuple congolais. Oza makambo benité. Makambo beni eza na Congo ba kufa on ne disconvient pas mais autre makambo communauté na biso awa na UK ta bobo sana makambo riot bobo sana riot lere le kakiawa bobo sani Kongola bossa na rane rapide pona fali batu ba mi bomana pona fali tomi chuba na bambeli pona fali Yaya, le baro chuba yo serengi eza na site na likolo tikali disebo wana ne rolo bake ba combattant ba batu ba combattant wana on fait ça combattant faute biso to tumba voiture ton a besoin mo te pela la Brixton ta Brixton na quartier na biso to yebi Brixton to ko pesa bino ma stratégie je suis de l'IDPS. Je resterai de l'IDPS. Na minute, il s'agit de Toliana Ndoki. Appel alerte à tous les combattants résistants. C'est le dernier fils de la résistance qui est là. J'appelle à tous les vaillants patriotes et combattants résistants de UK. Réveillez-vous. L'heure est grave. Fali veut jouer, Fali veut faire tomber notre combat. Fali a des problèmes sérieux. Nous allons terminer cet artiste. L'heure est grave. L'heure est grave. Fali est en train de se moquer de nous. Fali, il veut que le peuple congolais s'entretue entre eux. Fali a un désordre. Fali que ne peut jouer concert non en France. Nga tinyo na benité. Parce que je n'ai pas respect dans les konabis soit béni. Na tinyo na benité. Awa na UK. Okobeta te. Merci.